Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue à notre émission. L'émission d'aujourd'hui n'est pas comme toute autre émission. Et nous avons suivi beaucoup de témoignages de notre évangéliste, Vasco. Et aujourd'hui, nous serons là pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions par rapport à vos demandes, que vous posez des questions, parfois vous n'avez pas de réponses. Alors aujourd'hui, nous serons là pour lui poser un peu de questions par rapport à son témoignage. Sur ce, je viens de recevoir mon invité. Bonjour papa. Papa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça bien, Zambazo Batela. Apparemment, Amen. Apparemment, vous êtes souffrant, mais maintenant ça va. Oui. Mais papa, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Ils ont vraiment beaucoup de questions par rapport à votre témoignage. Témoignage n'a eu tellement mingi où il y a beaucoup de questions. Téléspectateurs na biso, internet na biso, batindeli biso. Est-ce que vous pouvez expliquer biso dans la conversion des agindéni? Parce que belé bazo s'est douté, il y a beaucoup de personnes bazo s'est douté dans la conversion. Merci à vato banda to sambeli. Nzamba lola nzambe na bolingo. Ezalaki mabongisi na biso te. Poete loko moko te etikala kosalama sans permission na yo. Ezalaki mabongisi na yo oponaki na journée ya lelo toleka na kosala émission oyo. Tika ete molimo mosanto na yo utiliser biso puissama. Loboko no ekota kati na émission oyo bato nyonso oyo bakolanda yango baleka na kobikisama na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez expliquer la conversion na Isaac Ndengeni? Vous pouvez bazo se douter la conversion na yo. Ok, merci maman. Yango pene zalaka likambo oyo fale na lobango na suka. Mais lokolo tuni na lingi na yebisa yo na yebisa ote mena yebisa bana na Nzambe balanda. Ngai évangéliste Daniel na sirne bandeli bana na Nzambe nyonso basila na kolanda témoignage nanga na yebaki te mokolo moko na kati na vi nanga na koki lisusu kozonga na nzela na Nzambe. Mais Bible lobi na biso oyeponama esi eponama. Donc ezalaki na makasi nanga te puisque soko tali na mokanda na Jérémie chapitre 1 verset 4 Bible lobi Nzamba za koloba lobi wutana no botami te nga Nzambe na yebaki yo wuto zalaki na libomama na yo nga Nzambe sina ponaki yo po ozala mosali na ngai. Kobongwana na ngai Nzambe a chanzaki vi na nga kobongwana na nga pena Nzambe azwaki nga na brutalité. Puisque soki na lobi brutalité c'est parce que ndenge elobi na mukanda na Apocalypse chapitre 3 verset 19 Nzamba lobi na pesaka etumbu na bato nyonso oyo nga na lingaka po batia molende babongola motema na bango. Donc kobongwana na nga Nzamba zwaki nga na brutalité. Vraiment. Quand vous avez le brutalité, ça veut dire quoi exactement? Ok, ce qui est le brutalité, na zote ya bato nyonso o bana ba vie ya mabe. Bato nyonso o nanu bandimela Nzambe te. Bato nyonso pe o bandimela Nzambe ti lelo bakangami kaka na makambo ya mabe, esika bozali boluka na kobongola motema. Bo chanze ba vie na bino, bo ndimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Les bandeli ya témoignage nanga na kata chaîne o ya DVM Daniel TV bolanda yango ndengene ni diable ayibaki nga pona kota na kata monde à ténèbres. Alors na kobongola motema na ngai na yebaka pete ke na kobongola motema ezalaka jour moko na telemaki to simbinzela ngana madame nanga to bimi to kendaki na ebiseka tokotika nga na ville. Alors
na yebaka pete dans la télé quand to kotika nga na ville. C'est parce que nga nazalaki soki na koti na temple na nga. Na kosala ta un mois balabala ba mona nga te. Libanda na balabala ba mona nga te. Donc nazaka na kati temple pourquoi na nga. Non, na bande ko yamba bato belé et pa na nga. Na tongo so bato baye moki okomona ba 30 à 40 personnes. Et pendant la journée bato belé ce qui est commis déjà ba heure ya ba 19h ozomona bato batondi libanda sikoyo nazalaki pe na obenga ngoneti ba makite me ba carême ba condition moko monde atene bonde ko pesanga donc ba kolo banayo ke okovanda pendant une année okata sukite okata mandefute okata manzaka makolo te okotambola kaka makolo ngulu tokoya ko expliquer ngo peut-on tokoma na ndeto ya ba condition en même temps pesa ba sacrifice bande osala to yango no bi tokoya ko lobela ngo alors tango soki tawana est passé ezalaka fo okata suki okati suki ok babilamba nyonso ezalaki na ngwa kale fo tumba il faut somba babilamba sika bani mais ce que les jours là tobimi na madame nanga toke na ville kokoma tokomi na ville toke amonika mbala moko na ese na oluka veste pembe sanga moko pe na miyeba tokei na sombi veste pembe na sombi chemise pembe singla pembe chaussette pembe yango lelo sombo ka babiloko pembe pembe bwene na bitenga mona sepeli alors na sombi na chaussure na sombeli pe bana babiloko na bango pe tozonginda donc tozonginda ku tokomaki ba 16h na kuti bato bele na lupango baozeranga aselinga mo eloko moko ya mbangu nalia fosingaki so na misala na nga bongo meme na ndako nalia kati surtout biloko ya mwasi bana nzambe olimbisanga mwasi oza na makila na simba te alors asalelinga ngo nalie na meli pe mai na 6 na pe moi 5 minutes pona banda mosala 17h tangu na pe mindambu no bibon nakena banda mosala na lekisko na ir noir na sima nakena se soulager na bise masube bimate masube bloqué oh tangu to uti touti izando atoye na leki wana se soulager mais comment masube bloqué na bengi madame nanga na obi yakana kwa tana touti zando na to fisa mena kwa ko fisa te bisinga forcer na forcer na c'est ko kunta mais mto sa tole koka masube bima rien zo bima te na komotoka obi o ezali kampusu izo bima te ndengeni donc ozo comprendre sœur Clémentine pendant 24 ans na ebende na melakakisi nde ba melakakisi te bazwa katonga te yango moni ata mutaliboma na fulo ozomona mutaliboma liaka biloko ya fulo alalaka na fulo azwaka traitement maumela azo bela te ya kufaka pete neza milimo mabe puisque wana eza corps nete ande milimo mabe bandikati na ye alors na ebande ba melakakisi te et compliqué na bimi na obite na kota na kati ya temple pendant son na koti na kati ya temple na koki na consulter no esprit tangu na koti na temple na leka na ko consulter l'esprit ba répondre ngati pendant na consulter bango l'esprit ba répondre ngate le wana ezaki tu ya quoi kokisaki na bango te non nyonso na kokisaki ezaki na batamoko oyo ezali batanki nazo oyo ezalaka batikelanga mwa liberté ozomona tala pendant 24 ka bakristo bazolala nga natikala kolala mokolo moko te yango moni nakumisaka nzambe na pema oyo apesanga fele ozomona siko eloko nini epasi alors na consulter l'esprit bazo répondre ngate batu pe basé belé libanda pourquoi bazo répondre ngate douleur eleki
na bimi ezalaki na docteur moko asise classique ngande aya kozwa kisi pa na nga po azwa mosala ngande nasalaki po atombwa makomaki désinfection te na hôpital moko ya monene na otanga kombo nango te po publicité eza yesu kristo ya monene donc hôpital wana ebimisa baprofesseur ya badocteur na mboka na biso alors nabengi ye ayebisi nga naza mosika luka nanu ata hôpital moko ya pembeni naye kotala yaki na docteur moko mpe na ndai kosimba azalaki na infirmier mais hôpital ne ezalaki bato plein apesaki ye manette magique donc ndenge azali wana ye asalaka baexamen nde na manette wana oyo bamicroscope na bino pamba donc ye soki azwi ka manette wana alati abandi koconsulte yo ayebi maladi nyonso ya kati na yo et puis kisi nyonso okomelo efobika donc osala bato opération meme ya bamikuwa bato bazobika bagrand opération ya asalaka na hôpital mosu ya minene bakokango te nabengi na obi naza na ka boyeboyebobi yaka na hôpital sikoyo première fois na vie na nga nakende hôpital toke wana boya komi baantibiotique bakisi bacubinga papapapa masuba ebima masuba ezobima te alors baye kotanga sonde ntango batenga sonde a partir ya sonde bayaki kotianga wana masuba wana epi nayebisi eske nakozonga na répondre baservice obi te kati kobunda te puisque nayaki na komba moko nautaki kobunda nasilisaki mpe nakebunda bakomba mosu na njila elo nini ekomi tozongi nakoti na kati ya temple mpo bakilia bazozela nakoti napelisi su babuji nalingi nabanda baincartation nayoki posa mai nabimi nake nasengi mai bapesinga mai namela mai refule mai ezokita te o problème ezokomelanga donc ozwi mai cercle matino meli mai na kopo mai ekiti omoni mai osanza mai o ba problème nini ezokomelanga boye alors pendant mai sa nazongi su na kati ya temple nazo invoquer puisque bafungola nzela te bafungola nzela natuna no problème nini ezokomelanga et puis bato bazali bande fona travailler mpona bango yesu abolingo mpe mekominga mokuse ntango mpe mekominga mokuse nazokoka lisusu te nabimi napesi bato rendez-vous alobi orke nabosani ke elobi ezali ya nzambe Jacques chapitre 5 verset 13 ebele ya bato bazoloba tokokende mobembo bazoloba tokokende misala bazoloba tokokende boye babosani vi ya moto ezali lokola londende ekoli mwana mopepe nazopesa bato rendez-vous akoya lobi oke nayebi te nini o nzambe azobongisela ngai mpo na nga namoni yango suspect namoni eti baesprit na nga nde bengi basakrifie nga mais oke eza baesprit na nga te eloko nini epase na obi efo tozonga na hôpital wana tokoti na mutuka toke na madame miso na hôpital wana na expliquer docteur wana ndenge nazoyoka bobi efo ozala po tolandela yo nano panda bobi tolandela yo nano navandi na kiti papa na yoki bien te na obi efo babongisela nga mbeto nalala mpo nazoyoka bien te bake babongiseli nga mbeto wana hôpital mpo nakotalala kotelema nazotelema na kwei makolo elembi naokoka eso kotelema te bien aimé yokangami na masomo okangami na kindoki okangami na bakisi yebake nzambe apesaka etumbu koleka meme diable na kwei naokoka kotelema te name kotelema na kwei makolo elembi madame nanga na petit frère nanga basimbi ngai ntango basimbi ngai nini naobi makolo naokoka te paralysé na makolo alors minganga misuba ye wana batie renfort bamatinga likolo ya mbeto yoka nazonga mwa moke nsima na 2013 nalingi nakende bakomba na maluku nayoka mongongo moko na kati ya chambre hotel na nga mpo natongaki hotel naye kozwa mbongo mpo nakende nango maluku nakuti gérant te nakuti kaka bagarçon de chambre nasengi bango nini masanga bayelinga bière mona omela nalali na mbeto boya kokanga miso te nayoki mongongo elobi na ngai
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Na luki na nyango oya lobelinga iboyi. Na mona ki mutu wanate. Siko landa makambo ezole kawa. Okezala ki appel a Nzambe. Tangu na kenda bakomba wana na bundana kacher moko boye ya Matadi Sorcier. Aya élève na moko. Komba wana nga na bundana Sorcier na ringa simbisi élève na wana bakisi na se au travailler moto esike uteye banate tumba élève na wana azika pena makambo wana ile kati na Molière nonga na za témoignage vivant soki okena maluku na osa publicité za Yesu Christo mais na expliquer ba baeba pour ba bana maluku balandaka ba histoire na bar hôtel Polino et les kana wana tilelo histoire et betamaka nyonso nezaki ba miracle Nzambe sikwelo konini ozo comprendre makolo elembi ba matinga likolo ambeto na vandi wana nga motema esimba kaka te no bi fona consulter kaka besprit boité pourquoi nga na komo kufa boye na sali nini o nyonso na sala bakoki konyokola nga boité soki bakozwa nga bazwanga esprit simbakati na bengi madame nangaye na ebisi bosimba ngala kende na sima na toilette bobi okesa na toilette ni yo masube bi mate toilette bi mateo ozana basonde na lobite bolexanga na kende na komi bwaka amwele ngina bwaka bengi petit frère na nga na infirmier baye ya simbinga na lipeko petit frère simbinga infirmier moko simbinga na sima awa na pantalon na ceinture ba komi kotindi kanga do makole peut-être na ok na fox na bango na osimba mir moke na sima to komi na bango na kati ya toilette taka toilette ya hôpital ba tebele bazokota masumu mais na iboti kanga ba soto tiko ko koya wezeska salté na tomboki na iboti kanga batikinga dango batikinga na kwei kati ya masuba na kweiwa banda na kweiwa na bandi d'incarnation na bengi Lucifer sans réponse na bengi Marie Maïguel sans réponse na bengi deux femmes de nuit nazalaki na bango sans réponse na bengi esprit protecteur o bapesa ki ngai makambo na kokata ya selanga sans réponse na bengi doublir na ngai o basalaki na forme na nga abanda kosala bataille kolekanga tokoa kolobela ngo na bemission koya sans réponse réponse exacte na milobi na lobi oyo pena diable alingi kozwa nga na komolela na kati ya toilette na lobi mais Lucifer olobaki na nga naza fan chéri na yo olingi nga mingi naza na étoile o nyonso senga na sala eloko moko na boye ezate ba mission nyonso tindaka nga na salaka mais sikoyo soki bokobomanga bozwanga na kendo travailler kuna naza pe na titre déjà kuna naza fan chéri na naza prince zwanga mbala mona kendo travailler ke bozo nyokola nga boye na moni esprit protecteur abi abenge nga lobi Vasco na yeku tukomona yo mena pasi eza biso te bato tolingi tokabwana nayo ezali na molimo moko nde ezodeklare yo totika yo yango ekontinue na yo natuni bango nalobi molimo nini oyo ezodeklare nga botika nga bango bakontinue na nga lokola monde ya ténèbre etangaka kombo ya Jésus Christ te ekoki kotanga kombo ya Jésus Christ te à disparaître ko disparaître à disparaître na komolela na kati ya toilette banda na komi kolela na kati ya toilette na benga madame nanga mongongo ebimba te mongongo ekela mutako yoka nga za te nga nazomona nazoganga mais vous ezobima te nzamba botoli voix na ye bien aimé Apocalypse 3 verset 19 nzamba lobi na pesa ketumbu na bato oyo nga na lingaka batsa molende babongola mitema na bango landa témoignage au bien aimé landa témoignage au bien aimé nzamba ekoluka yo kangami na ekobo
okangami na masanga, okangami na kindoki, okangami na ba science occulte pendant 24 ans na mimona ki lokola na komi nzambe tala vie nanga place yake kosuka esiko ozali yebake kanda na nzambe ezali kima kanda na nzambe bien aimé kozela te nazalaki frappé eloko nini ekomi mama ntango epase ndenge wana naye komona madame nanga na ndeko nanga bakonzi me umeli boye nini po bampe bandeko banganga makasi me ndoki azolia bato azobatama yango ezaki ya obatama te nani ayebi vasco te na bacameraman bazawa bajournaliste banani nani ayebaki vasco te vasco abwaki bon ngane na mimonaki bongo keloko monene eza yesu kristo toza na biso bainstrument pamba nga nabwaki mbongo na nzela isifi moto moko amonaki mbongo wana tie kolala moto olokota aza te alors eloko nini ekomi bazoloba na nganga na oloba na bango mongongo ezobima te vueke wapi oyo bango baoloba na zoyoka me nga na oba mongongo ebima te nzamba bomi mongongo alongoli maloba se parce que maloba nde nazokontinue koimpoke donc nzamba azopesa nge tumbu bien aimé bandeko bakatia bokiltiste oyo boza na vie ya mabenga na zwi ngolu ntango ozolanda nga yo mpe ngolu oyo ozozwa na nzela témoignage oyo bongola motema na yo po soko bongwani te nga naza jugement mpo na bino eloko nini epase batomboli nga bazongisi nga likolo ya mbeto to bazongisi nga likolo ya mbeto mpe memati lisusu makasi mpe mekomi maba nakomobenda mpe mamiso ebimi tala cercle matine mpe mo eza bien naluka mpe ma oyo bake kozwela nga ventilateur ya monene na ndako se wana ebimi sika baventilateur wana batiango mpe natina suka mopepe na zolo mpo pema oyo napema jamais ezokota te miso ekomobima tokomi vers désert minganga basangani balobi moto oyo akozala na vite madame nanga moni dende bato bakomotongatonga bakomoloba sese akembala moko abengi docteur wana na matisaka niveau akomaka deuxième personne te na hôpital wana monene abengi alobi atuka il faut ya rapide po moto no baminga ngo bakoka lisusu te état difficile ye lokola yebi na niveau na komisaki abangi pe bouton te ke bakokale na nzela to bakosala boye akoti na mutuka na bando ya komi na terminus petit frère na bamasa ne mosu na baminga na so bimi bakezo ene baye na etina hôpital wa lokoza kina mwakati docteur wana koti bake wana sikoyo témoignage ya madame nangala petite sœur na petit frère nanga wana amoni ba infirmier wana na docteur wana bandi kopese ba compte rendu atalinga obi oyo akoma titongo akufa malambo transféré pour nga l'hôpital nanga na salaka toza na grève bokende Saint-Joseph pour eza l'état tozolanda déjà ba 4 heures nde batenga na motuka tokei na Saint-Joseph tango bakomi na Saint-Joseph na koti na koma batenga na koma batuni madame nanga boza na mbongo puisque il faut tout na machine oxygène machine moko eza mokuse boya pembe énergita $100 mbongo ezalaki batenga na oxygène pendant batenga na oxygène wana na salle d'urgence wana soki babengi moto babimi na ordonnance yeba moto aza na bomoi mais soki babimi maboko pamba yeba ke
moto wana sali nini esi akufi babengi lobo akobongisa ebembe. Tangu tozokota 4e jour nasali 3 jours na koma tokoti 4e jour. Na 4e jour wana ezalaki 4e jour oyo tozwa kotanisela tongo ya dimanche. Na 19h docteur moko azalaki wana ndeko na biso mombunda konga na mopende abengi petit frère na ngalobi so bapesi no ordonnance pour dépenser le sauté koyebisa motu te état ya grand frère na yo aza na signe ya vie ata moko te. Signe ya vie eza liso te tobozela quelque minute tobenga biloko akobongisa pokuna de so bamu moto azokee na ye fo baluka basalisa baexamen ebele banini mpo mbongo esala nini ekota aflashe. Petit frère monsieur teli madame atoni nini abite eloko te. Docteur apesi déjà diagnostic na ye ke nga na ozala te na okufa nanga mais eza ye moto aloba yesu na malobaki te. Eloko nini ekomi tokoti 4e jour na 4h nango ya mokolo ya dimanche. Docteur wana bimi ake koyebisa abengi wapi bandeko ya kachero zombi lokola bamonaki abimi maboko pamba bayebi kaka esi akufi. Abengi bango biboya kobongisa ye po bolekise na morgue aza lisusu te. Madame esi akataki bilamba komoganga oyebi ka Saint Joseph bato lokola biso toyebani mingi batelefone eleli Vasco aza lisusu te esi akufi quartier elingani partout elingani bato baza na babraza bazambi partout oyo bayebe tobundi wa kuna bakatiera kuna babengani awa deja Vasco aza te akufi. Deke bango bazolela likambo na Nzambe nazalaka so nakomi place oyo nazangaka eloko opesa Nzambe nalinga napesa ye plus ke motema na nga nasalela ye lisusu koleka ndenge nasalelaki mokili. Panda baye kobenga bango baya kobongisa nga balekisa nga na morgue nakomi komona awa tokoya kolobela na témoignage oyo likambo ya rêve oyo babengi ndoto. Tozali na 3 sortes ya rêve bato bayebaka te. Rêve nyonso eza ya Nzambe te. Satana pe na bandoki balotisaka pe bato bandoto. Tokoya kolobela ngo toza na cauchemar, toza na songe, toza na révélation. Tokoya kolobela ngo na témoignage oyo tozoya. Parmi des questions. Alors naye komona mutu moko alati pembe zongala makasi makolongulu azoya dans l'espace elamba pembe zipi nelongi azongala pena makasi kongala wana na koloba omoni lokola londende ndenge yaka donc nuage. Oui, ba nuage wana donc mutu moko azonga donc azo briller pemba azo briller pena pembe no mona pena na terme ya ba monde ténèbres ba benga ngo ba vibration donc azo vibra azongala azoya dans l'espace aya telemi liboso na ngabo dans l'espace aotala nganga naza kolala boye ayebisinga lobi Vasco naye kobikisa yo banzambe na yo ya idolatro bande kosala bakoki kobikisa yo te. Ngai nde mutu na pesio etumbu oyo ngai pe mutu na ye kobikisa yo natindaki basali na nga bateyo liloba na Nzambe
oboyaki koyoka bango. Na 2009 mama moko ya pasteur esika zali mbote bele nzamba pambola yo ayaki aza mama fe papa nzamba malamu komode mama Lisandrine aya yebisi papa na biso alobi nzamba tindinga na yebi mwana na oteme na yebi yo papa biso pazaki mosali ya nzambe na kati ya papa nzamba malamu obi nzamba tindinga na yebisa fe papa bapesaka prophétie te mais ye nzamba tindi pena plus de 2 fois aya ko yebisanga première fois et deuxième fois obi nzamba tindinga na yebisa mwana na yo alinga salela ye makambo mine na bolamu mazana posa se repentira bongo na motema na ye alongwa na vie ya mabazo sala soka longwete akopese tumbu papa lobi so biso toloba tolembi soki biso toyebisi akomona ke biso batotindi yo moko kende koyebisa ye e mama wana abangata kota na bible na ndako na nga na félicitaka ye na époque wana obi mama antokoza pasteur popa na nga bayaka ndenge yo yete mais na oki message bima kende na pe kabela eseron $60 na ese bima kende kotia suma kolo ate et puis bagangela nga na monde à ténèbres comme ko yambe lisusu te mais essentiel ya komisa ki message eza lokola nga nazo komisa message on a bato ba na masumu ba bima na masumu eloko nini ekomi eloko ye kokoma alobi na tinda basali nanga bateya yo oboya koyoka ngai moko na benga yo na kati ya ndako ya masumu tongaki hotel na benga yo oboya ki koyoka siko yango na pesi yo etumbo nga pe na ye kobikisa yo sikoyo yoka na tie maloba kati na yo kende bisiko vandaki bisiko komaki na ona no komate kende koyebisa bango koya na nga Yesu Kristo ekomi pembeni babongola mitema na bango po bazwa bolimbisi ya masumu na tie maloba kati na yo oya kondima akobika kende na mwena kiti na pikolo na kiti na mbeto wana na bimi na salle d'urgence na lengi na tala sima obi te kotala sima te nga naza na yo naza na sima na ona zolanda ona busala na pesi yo esika nyonso kokoma esika nyonso konyata na kozala no elongo loba maloba oyo nga na tindi yo koya na ngai Yesu Kristo ekomi pembeni kende na moni na progresser na ngina bima na porte ya moke wana natali sima obi kotala sima te naza na yo kende komisa message oyo na pesi yo koya na ngai Yesu Kristo ekomi pembeni na bimi na komi na prince amuke na lingi na kati sa prince na sutuki kosutuka nazo sutuka nde kobika na nga yango wana le reste tokolobela ngo na témoignage ils a tellement monene vraiment le temps nous fait défaut beaucoup excuser biso to garder ba question monsieur zaki tellement ebelé mais temps ils ont mukie to senga pe na bino bo soutenir pe émission pour que tout ça la rappel ba émission ya milai makasi parce que témoignage c'est ebelé ba question c'est ebelé to senga na bino abonnez-vous massivement envoyez-nous vos questions par des commentaires et to poser papa na biso aza disponible pour nous répondre à la question na bino nyonso d'ici là. Vraiment, tu as un numéro avant que tu aussi ça, tu as un numéro de téléphone. Oui, merci. Numéro de téléphone est 081. Numéro de téléphone est 081 43 30 475. Encore répéter. Numéro de téléphone est 081 43 30 475. To bandi témoignage na chaîne na biso ya DVM Daniel TV, s'abonner belé et partager yango na bande konyoso bibelo bito luka bola mona biso mon côté na ya baninga. Donc na témoignage koya na mbala wana mama Clémentine to sa ne témoignage na lingala to kosala pena sœur na biso mususu Giovanni Karine to kosala na ye na témoignage ya français ndenge boyebi ndenge to kendaka po bande komuso bayokaka lingala te bayoka balobaka français balanda pe na français et puis tokoluka pe interprète mususu ya anglais pour minoko nyonso balanda témoignage oyo po milimo na bango
ebika. Donc napesi mbote na mama Elisabeth, mama Celestine, napesi mbote pe na grand frère nanga Belami, na pe mbote na pasteur Chibin, bandeko nyonso na o natangi te mbote belé, nzamba pambola bino soki Yesu Christo azongi te, tokutene na émission koya. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom.